Sommaire des rencontres d'août 2018 de frère Franck to mayangani ya ndeko Franck ya août 2018. Balingami mibali pe basi kati na Kristo. Ezali ndeko Franck azali kolobela bino kouta Centre missionnaire international de Krefeld na mboka Allemagne. Tokumisi nzambe pona weekend eleki bato bautaki kosangana kouta bamboka ebele ndakisa États-Unis, Canada, bamboka ya Afrique to kouta na Union na mboka Europe pona koyoka liloba na Nzambe. Mukonza biso ya motuya ezalinde bozongi ya Kristo to bozongi ya mibale ya Kristo. Mbela pona kobima komibongisa ya mwasi ya libala oyo ya Kristo po ete akutana na mobali tango ya koya. Pe tozali na reconnaissance liboso na nkolo pona ndenge ete bantoma bakomela biso na ntina ya bozongi ya Kristo atako na mukanda ya Batesalonika mukapo ya misato mine to na mitano pe tozali kososola ete epesa yamalaki nzela epa ya ndeko Branham azala na manda to mbela kuuta na Nzambe mukolo ya le 11 juin 1933 po ete akabola to amema mbela ya suka to message ya suka pona kokabola mbela to message ya suka ya mbwete Christ azonga. Iyo nalingaka mingi litangi wana to texte wana ya manda oyo ndeko Branham azwaki. Ndenge elobami lolenge Jean-Baptiste atindamaki po azala moyangani ya boye ya liboso ya Kristo yo otindami na message oyo ekozala moyangeli ya boye ya mibale ya Kristo. Pe na sima moto na Nzambe asali déclaration oyo ezali ngai te moto oyo akoyangela kasi nde message ya ngonde ekozala moyangeli ya boye ya mibale ya Kristo. Pe mbala zomi na mwambe ndeko Branham asali déclaration oyo pe tozali na reconnaissance pona likambo yango pe tozali kososola ete tango musakoli azwamaki omboka ya Nzambe yende apesaki message pe akei na kati na nkembo pe nkolo yemei atali na makambo oyo esengelaki ekokisama tango musakoli esengelaki azala deja na nkembo balingami nalingi naloba boye nasengeli koloba ezali pona ngai te kasi pona nkolo po nkolo azana mwango ya lobiko pe mwango ya lobiko wana esengeli ete etalisama na libota na Nzambe pamba te ezali kaka na eklezia ya solo moko mwasi ya libala moko kasi bandimbola ebele te ndimbola ebele te lilakisi nyonso to zebi nyonso ya Biblia yango nde ezali kosangisa biso kati na liloba ya nkolo Yesu Kristo pe tozali kati na yango kasi ndimbola nyonso ezali komema bokabwani pe mutu na mutu azali kotambola na banzela na ye moko.
balingami ezalaki William Branham oyo apesaki litatoli na mokolo ya liboso ya avril 1962 ete abomba amagazine bilei ezalaki nkolo oyo mokolo ya le 2 avril 1962 na kati na mungongo oyo na yokaki na matoi na ngai oyo ete na bomba bilei pe nsima na yango ezalaki William Branham oyo ayebisi ngai mokolo ya le 3 décembre 1962 ete bilei oyo osengeli kobomba to kwa magazine ezali liloba oyo elakami pona mukolo oyo pona tango oyo yango nde ezwami kati na babande magnétique pe asali déclaration oyo zela pona bokaboli ya bilei tina mukolo ete okozwa oyo etikali nalingi ete boyebake ezali foto ezali kalala mingi te kasi na ngolo ya Nzambe katikati na bambula oyo 50 pe 60 prédication moko oyo William Branham apesaki etindemelaki ngai na Allemagne awa ezana ebele mukama ya ba prédication pe na bombaki bilei pona nini na bombaki bilei tango prophète azalaki na bomoi pe solo nsima na ye kozwa makati na nkembo nkolo akokisi mbela oyo apesaki ngai ete nakende engomba na engomba ville na ville mboka nsima na mboka kontina nsima na kontina po ete nakabola liloba ya Nzambe oyo elakami mpona lelo ntombo na mosala ya restauration ndenge yango nde esengeli kozongisa biso na malakisi moko oyo ebandaki na moboko oyo ya ibandeli oyo bantoma pe basakoli batiaki Nzambe abandaki religion ya sika te kasi nde azongisi biso na ebandeli penza malakisi nyonso oyo William Branham apesaki Nzambe autilize ye po ete azongisa biso na liloba azongisa biso epai na Nzambe pe balingami nazali penza na reconnaissance liboso na nkolo na lolenge ete prédication nyonso oyo ndeko Branham apesaki nakokaki kokabola yango na libota pe komema yango kozongisa yango kati na liloba na Nzambe awa bozali komona ete ba prédication nyonso oyo nga na traduire na ngonga muke na lokota ya allemand pe tozali na responsabilité ya kokabola message na minoko ebele po ete eleko oyo eyeba pe esosola elaka ya lelo ezali kaka te ete Nzambe atindi messager na ye to motindami na ye na etinda to message kasi nde esengeli to sosola pe kozwa part na oyo Nzambe azali kosala sasa ipi nde lolenge wana soki totangi oyo ntoma Paul akomi
na tina ya bozongi ya mibale ya Kristo ndenge na uti koloba yango na mukanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 3 to chapitre 4 to chapitre 5 balingami tozali kati na molili tude tozali kotikala kati na ténèbre te kati na ngolu na Nzambe. Ndeko Branham azongelaki mingi mukapu oyo ya Apocalypse 22 na milongo ya suka na kanisi pene na mbala 150 ete mutu moko te akoki kobakisa eloko moko na eloba na Nzambe pe akoki kolongola eloko moko te na oyo ekomami na eloba na Nzambe. Ndakisa pene en tout cas mbala 150 fois. William Branham apesaki likebisi wana kobakisa eloko moko te kati na eloba na Nzambe parce que pamba te oyo akobakisa to akolongola libula na ye bakolongola yango kati na buku ya bomoi. Balingami nasengeli kozwa ba déclaration ya mutindu oyo na lolenge ya sérieux nazali wana te pona ko juger bino kasi ezana bandimbola ebele. Ndakisa par exemple na likambo ya batonnerre, ndakisa na likambo ya parousie, bankake sambo to boye ya mpwasa ya kolo Yesu Kristo pe na tina ya mikonza wana nyonso. O Nzambe na ngai oyo aza na lola yo zali nani po ete obungisa libota na Nzambe pe okamati Biblia obwakisi pe ozali koloba musakola lobaki soki okoki kososola oyo prophète alobi pe oyo alingaki koloba okozonga nde na eloba na Nzambe pe omona yango esika yango ezali confirmé na makomi ya bule. Na traduire to na limboli ba prédication ebele ya ndeko Branham kasi kuna na kati ba prédication wana contradiction to botelemeli ezali te na ngolo na Nzambe nakoki kokabola message de l'heure to etinda ya tango oyo na kofongolaka makomi pe kolakisaka na libota na Nzambe oyo nkolo asali na ntoma ya mosala ya ndeko Branham oyo asali pe oyo azali kosala wuta musakoli ya Nzambe azwami kati na nkembo. Lelo yo nakoki koyebisa bino ete nakoki koyebisa bino makambo ebele kasi motema na ngai etondi na mawa, motema na ngai ezali brisé pona ba direction ebele bato bazali koloba ete bandimi oyo mosakoli Nzambe atindi pe bandimi bayambi message kasi bopesa ngai nzela nalobela bino boye na lolenge ya clair na maloba ya clair eza na ba direction ebele te kasi nde na kati na épouse ya Nzambe confusion to bulu yeke ezali te. Épouse azali liloba ya peto oyo elakami pona lelo kozanga ndimbola pe tomoni ete nkolo a confirmé liloba na ye pe lokola mobikisi na biso alobaki ete sango malamu oyo ya bokonzi ya lola ekoteyama na bikolo nyonso oyo etikala kosalema te kobanda kala kasi matambe na ngai oyo ekomi pene na bamboka 165
katina 183 pays oyo tozali na yango na mokili. Kasi sikoyo tozali ko servir ba pays penena 172 oyo bazali ko yamba directement bilei. Balingami oyo ezali tango na Nzambe pona libota na Nzambe pe na katina bambula oyo yesima à peu près 50 années oyo eleki na sala eloko mosusu te bekaka kokabola eloba na Nzambe pe nakanisi na tamboli pene na ba kilometre to ba mile 15 millions to 20 millions de kilomètres kotambolaka likolo na manda kukuta na Nzambe oyo ya pesi ngai pe na ndimi ete tokoki kokabola likomi moko atako Apocalypse chapitre 10 pe kotia yango siki na esika yango esengeli kozala pe esika yango ekoki kosaplike engebene na mwango na libiko. Kuna pe ata problème moko ezate na ngolo na Nzambe tozali na mwango pe tozali na bososoli ya mobimba ya etinda ya tango oyo pamba te tozali komona oyo nyonso kati na liloba na Nzambe ezali na biloko mibale te ete prophète awa message awa kasi nyonso nde ezali kati na Biblia oyo. Oh balingami te ezali eloko moko eloko be moko bopesanga nzela nayebisa bino boye yambo ete napesa conclusion na mwa minute moke. Balingami nandimi ete bozongi ya Kristo ekomi pene yango nde eza na kati ya porte awa ba masakoli nyonso ya Biblia ezali nde kokokisama ndakisa oyo etali mpona Israel oyo etali na oyo etali mpona bikolo oyo etali na épouse ya Christ yango wana tosengeli tozonga ezali nde obligation kokuta na Nzambe tosengeli kozonga mobima na biso na liloba na Nzambe na ndimbola ya bato te oyo bazali kondima bandimbola bazali ba vierge folle baseka ya bolema yambo bango nyonso 10 bango nyonso baseka 10 babimaki kasi tango nkolo Yesu pe mobikisa azali kozonga ye sikayo tozo komona nini kaka nde ndambo to moitié ya baseka wana nde babongisamaki yango wana tango ya kozonga bokozala nalingi te bozala baseka ya bolema kolandaka bandimola kasi bozala bat oyo bazali ko pesa limemeya na oyo Nzambe alobi kati na liloba na ye. Balingami na ntina na manda oyo Nzambe apesi ngai nasengeli kozwa makambo na ndenge ya sérieux pe bokozala na reconnaissance liboso na Nzambe pona ministère tonto mwana musala ya lelo nazali koloba pona ntina na ngai moko te kasi nkolo abengaki ngai pe apesi ngai mitindu ete pe musakoli a confirmé yango pe pene na bambula 50 ya sukoyo nkolo a confirmé yango na mabeli mobimba tika ete mapamboli ya Nzambe evanda likolo na bino mingi likolo ya
frère oyo bazali komema o bazali koteya liloba na Nzambe bile ya molimo na libota na Nzambe. Tika ete nkolo Nzambe abenisa to apambola bino nyonso pe azala elongo na bino na kombo ya bule pe ya kitoko ya Yesu Kristo. Amen.